Mbote na bino nyonso bolinga chaîne na biso ya Family Bota News TV. Vraiment bien so botala kabiso bozoka vraiment occasion ya kotala biso bozoka tana bino kolanda vraiment chaîne na biso ya Family Bota News TV. Vraiment na pesi bino mbote la famille mbote bisiko api partout bozwa mi vraiment mbote na bino Family Bota mobimba na pesi bino mbote. Et puis tu peux simboter na maman Belvi Kandila patronne balobi Poutine na bango vraiment film kitoko ezoleka balobi traumatisme balobi mikolo to na système à traumatisme balobi batu bakomi traumatisé na ba dette morale batu bakomi traumatisé tellement que ba dette morale eleki makasi. Donc, je suis traumatisé. Et puis, c'est loba makambe belé. La famille, bonne la film, elle est très bien. Film, elle a tout qui tient comme un décolanga. Makamba minene. Film, oh, j'ai si la boko yoka minene kobima. En tout cas, vous excusez pour la moisson tellement que non, c'est l'émission là, Nazo Kumba. Vraiment, bon, excusez-moi. Excusez-moi la famille. On a choisi tout ça comme ça là je disais vraiment film là eza kitoko makasi bande kolanga en tout cas tout le temps qu'on consommer film là chez Belvi TV balobi chez Belvi TV vraiment en tout cas déception à la kate film mo kitoko traumatisme en tout cas tolanda ngo vraiment eko sala bien la famille vraiment eloko toyeli awa toyeli kambi ya coquette ça o biso toyebi moko abiso comédienne na biso artiste na biso tolinga ka mingi vraiment surtout biso ba o ya Family Bota tozaka vraiment de cœur avec coquette ça parce que coquette ça a la capé de cœur avec notre maman Belvi Kandila patrona en tout cas tozaka de cœur na ye. Alors, les campagnes comme les coquettes sur les réseaux sociaux, Bissonostomoni, vraiment, on a une petite occasion en Colanda Beauté Image, où ils allaient mobile à coquette, ça, balandi vraiment émission à Ebandeko. À travers émission, on a coquette, qui vraiment pas si, parce que Beauté Image a tout parlé. L'émission, on a alors qui vraiment n'y sur Bandekolanga. En tout cas, peut-être on a besoin de temps. Ya rochela bino ba odona poto comme pe moi ko banga ta kaka mikolo fume comme moi pasi na ba YouTube bango mo ba bloka ba ko chaka ba monétisation zo kende ma mebele be donc comment vraiment ko banga ko mo bloka ba tout mais vraiment boza mieux placé à rokini na chaîne wana place Beauté Image a sali émission na ye bokolanda vraiment nyonso ndenge à préciser vraiment à la kisike ana bolingo ya coquette mais andimi na epé ba vérité na ye ki abima ki na fi wana ana o abimi sur les réseaux sociaux les loyo vraiment abima ki na ye kuna na poto abima ki na ye Beauté Image awanganité bon en fait koyoka Beauté Image nenga zoloba o sentir vraiment que oui abimisa ba vérité o sentir que mon bala abimisa vérité et aloba vraiment vérité parce que azana bolingo maka c'est pas coquette mais quand on était mi bandi bazalaka mi balango ba biso batonda raté les hommes sont tellement compliqués et puis quelque part penga pena on a tellement que aza mobali coquette azana Kinshasa il azana poto et puis moi si mo be azoluka ko séduire yo parce que koyoka histoire ya Beauté Image ninga beti histoire na ye que ana wana ndemo ko bande ko lukaye ndenge bakutana en tout cas bolanda vraiment émission wana bolanda première fois bakutana ka babengisa kaye akikanga ba photo ni bebi ki Beauté Image musala sala ka yango ba photo shoot a filmaka sala mo ba reportage mo ba belé kaka babengisa kaye parce babengisa ki akenda komona ana pa yaka kuna na place ango isala ki asenga ka service ko ana bano ki bisika mo bande kukende azaka na émission mo be fallait pas sala et place mo fallait kende alors asenga ki mukolo fetu wana so ayoka ki ana pas kende bisika wana so kombe mabango nde ana pa memaki bango première fois na bango ya wana deuxième fois na ba kuta soki na feki soki ya nani
on senti que basé qui bodo on senti que yemo konde pe ana ngumta bande ko senga numéro ya téléphone tu senga numéro de téléphone et comme il faut aussi la ngamba YouTube mon nga binaka ba blo mo bongo fona chaka na YouTube atanke mobali akine pe na ndaku ya ana ndakende kuna la fille achikalika bongo alati bilo amikuse ba blo mo bongo atanke mobali moi ce n'est pas en Congo to yebi biso no makambo ningele kaka en tout cas départ to ko pesa beauté image faute parce que azo kitsa ya biso coquette mais quelque part peut to ko mona ngope kaka normal atanke mobali mais et ça les coquette ça passe ma casse histoire oyo et ça les passe mais et donc c'est pas signe pas beauté image humilité na vis-à-vis ya coquette malgré andimi buzo bana sali au sentir que azana ba respect pas moi sinaye parce que les kambango tellement essayé de mis sur les réseaux sociaux azana choité parce que tout a été dévoilé ana choité a bombarder a kobanga na te possible bimi la fille azana ba kuna ba de commenter on mibali mibali ça passe les hommes sont vraiment compliqués. Bobi makana basi boye bien intention na bango te moi si mo bozo bi melo bien intention na été oye bi nini ta ko ki ko monter pona yo oye kambala moko bimi na ye tu vois alors à monter qui ba ko belé ba luka numéro coquette ça ba benga coquette ça beauté image avec nanda kuna zo filmer ye au mobile no ye alobi n'importe que papa coquette ça tu vois alors yo moko ne mto luka ki likamba parce que luka ki ontenga comme bon te parce que wana nyo ya ko faire souffrir les ali coquette ça ya ko faire souffrir mais en tout cas biso comme conseil to ko pesa coquette ça na nyonso beauté image azo afrika alingi mwasi na ye mais kolinga mwasi elingolo bateke so olingi mwasi na yo il faut ça les zoba il faut monter ba coup il faut ça les makabe belé non c'est pas gentil. Ça c'est pas aimé. Moi si mon côté na monde na lubango, moi si mon côté nga ko partager ou ya mobile azali. Azana été, moi si mon côté partager mobile na e. Moi si mon côté partager mobile, moi si mon côté nga ka partager mobile. Siko bilo tombo sala ngo penza et puis obi ki na linga moi si nga te bolinga biso te. Ti bo sala ba jeune to lingi pena moi si moko bozo bimane pe boye wano pa l'aise bo wana moi si na bolinga biso te parce que ba bi bolinga za nka moko bolinga biso te siko tango okinde kuna poke ozinu maladie non parce que comment la fille azad dans ceux qui dansaient ceux qui pendengeni ozo maladie non e ko pesa coquette ça sabat coquette ça komona e bo bat bakantsa lokola coquette ça za mobulu mais en réalité coquette ça mobulu te ye moko bote azo ko confirmer abia yebi moi c'est nada très calme et posé très calme au bon na théâtre et mon na kaka et mon na coquette c'est une fille très intelligente comme mon coquette oui non ana ba sagesse et belé alors ba si bongo soko du moi si bongo pas beauté image aussi moi c'est ka ba coquette oui il faut l'engler buzo bati buzo ba na rien buzo ba na rien siko yo moko lingi coquette ko kweni au ba poto pe yango ekomi no ba komeli ba kumo kina wa pam buzo mona boluka moyen bo s'organiser soko yena nzela ni fiki njani po fanda na mwasi na yo ki ba système aboye moko mwasi azate tikana bima na mwasi moko boye omitiki omisali boye mais on peut sente mwasi no passe quelque part on peut se coquette ça passe et puis famille na ye réputation réputation ba somba ngote en tout cas mi bali bo revoir ici kana parce que bongo bo peut ça basi passe bozo traumatiser basi le bi na maman belle vie quand il a patron traumatisme et les kebeli moko coquette ça azape na film la il y a traumatisme voilà et qui to côté et c'est qui to côté oui il y a des gens balobi azon zimale pe na télévision bon côté à kondima tellement que les cambosé salami ba preuve c'est bimi ozomona ba preuve c'est bimi ana chouette mais mi bali msuba lobaka il faut ko wanga na kaka ko kondima te non ba wanga na likambo no le bimi te likambo c'est bimi ba preuve ça litango ozo wanga le pesa sukanda ozomona et puis ça sukanda c'est mieux que tu n'enga ndimi à sauver image à coquette parce que les gens disent que coquette ça bima kina mobile ya fille wana ba bloque belé ba lobi wana moi on a za moi la beauté image yemo ka lobaki beauté image ayeko éclaircir que
atikala koloba ngo te ye moko la film tande ko binsala munoko na ye makambo wana tanga zo filmer mo mobile na yo kutu alobi kutu ko mwana na taka mwana ete mwana azo awala benki kokete awoloba bongo mobile pas za loba ni mobile azo kima okoloba ni so koteki bote image mo kaye koloba nyonso wana ozomona tala basi yango libanda ne ba ko détruire ba foyer ba tala o senti que mutu mo ba aina kotala la fille ndenga zali vraiment ce qu'il y a pour la beauté image to ebite za nini ba sikisa ngwa ndenge nini ngo biloko nyo ba fille on ba lukaka ba ndeko nanga et a passe na bisibino et ça passe bandeko on va me somona yo somone ka bon mais on so somone on va me somone danger hein ba tout ba mon épésion donc le monde est compliqué, très compliqué, trop même la famille vraiment et celle qui tout côté celle qui passe coquette ça qui vraiment me ma passe mais dans tout ça coquette ça nga vraiment le ba maman en tout cas limbisa kaka mobile na yo aza mobile na yo ko kipe ko divorcer te hein peut-être ko ndimate ko o divorcer tellement déjà mariage et salamaki oui et ça capable si son mobile azo ko ignorer yo azo sa buzo ba pe ba ignorer yo nde yango izala capable mais ceux qui mobile a ignorer na yo te aza na yo de cœur azo ko loba ndenge to ka beauté imagine vraiment zo super zo senga moi c'est ba pardon aza na bestime belé pas moi sinon to sentir que vraiment oui aza na bolingo ya moi sinayi loko la beauté image aza na bolingo na yo en tout cas azo senga bolimbi si coquette en tout cas tchela na c'est limbisa notre beau-frère limbisa yaya eloko eleki ko limbisa ezate donc limbisa loka beauté image bo continuer chemin na bino mais beauté image to peut ça conseil pe papa en tout cas tika parce que ko limbisa c'est un problème to coquette ko limbisa même maladie so que ye yom to sa ba buzo bana yo mutu ayo ko kufela na maladie wana o me place mabeza laka yo sali buzo bana yo alo mona coquette o maladie na o mo pe yo mutu bon ko tika la paix o kufa pe no kite mais ye tellement eloko asala ki angote au moins azui ala tchango na njoto mona ake ava atiki mwana na ye s'il vous plaît les papa o tika no ba vie yango ko e me mabino pe na loko te e mabino na loko te bandeko nanga loko osi mambongo kuna na poto yango soko moni ke loko koketa zana no awa soko moni ke koketa ngo aya kaka yo po kitaka po sala ka bongo ata po sala ngo ata soke banu da lanzemo oye et de moi ye pa ye kaka bongo po sala ka bongo po boyeze kitoko te ba vie yango ba couple ngo ya misika ezaka pasi parce que boza musika bino mibali pe bokokana no ko vanda bongo te ezaka fo luka mwasi tu vois les problèmes alors bande konanga tonto luka ko bala to e barandeni ya ko sala so ko moni ke okokaka na ote yo na mwasi musika ko kakate ya ko s'engager na bolingo moko ya musika te so mona ko s'engager te o seli makambo bengi mwasi non po boyeze kitoko te. Est-ce que les lorsque la fille abîmée qui n'a été faite à Koloba Makambo? Est-ce que beauté image en haut comme moi soit un point d'interrogation de éviter? Au moins de éviter. Et quand ça peut qu'on soit beauty bana, au moins qu'on fait pour diminuer coquette. Et qu'on quitte so coquette, oh coquette dans moi c'est que tout a na capacité, belle ça na ba talent et belle kat na yé. Oh elles ont mérité vraiment que cause heureuse na libala na. Alors nyonso wana eza kitoko te papa beauté image tout me kana ko revoir non tout ka kopesa basi pasi ko s'il vous plaît bote ko kopesa biso pasi tout ka bande ko la bino basi pour la nini oyebi ke loko na zo sala mwasi o et loko na zo sala mwasi nga ayo ka mtem parce mais ozo sala ka ko zo continuer c'est juste c'est quoi et ça kanini ngona bino mibali non te et à moi franchement tout tika parce que mon kilo le comme moi ça comme mobile moko moi mobile mi belle ba comme ba moi c'est dit moi c'est moko azuko économiser na moi c'est na ba c'est makaba minene et ça na ko sunne za kana kala te ba bazana mo belle et ça kana ko lisuté ba ko mo fana na bango esika moko mais koyoka beauté image et ça ka juste moi c'est na tema ko isa qui est après la chose ça na moi si a pété na poto moi c'est na o ya linga kaza na kin ba ja mo kana ba jani ndenge sala maki alors babolinga musika soko kokate ko mekate ko mekana te ya po boyza no kitoko te oyo zo penser oyo lingo za bolingo asa Kinshasa siko oyo zane na po zane pembeni o zane siko pembeni bo suka ne boni
Au fur et à mesure, quand bébé, comme si je savais. Non, non. Tout mes capines pour revoir comportement de papa. Et qui tout côté pour faire souffrir, parce que nous avons na bala moi si na la bisa mbongo belé na nyoka ma na mbongo obimisa pesa on peut valeur non pourquoi on peut s'en bon valeur te quand so ça moi si ma beza avant na pour bala ke non ya non ana doit ko décider ce qui le ba ya lubia ligné sous libala te ana doit ko décider bande ko na ba ko sabino te infidélité na kata libala ce qui moi si pas boy na ya ligné li sous ta ligné na été ezaka nango lisumu te mais juste que nous en tant que chrétiens tokoki ko divorce te c'est juste ça mais c'est pas que mobile quand soit kangi mwasi a kolimbisa te ezaka pena mwasi pesa kangi mobile so pas boy na kolimbisa boy na ye c'est comme ça qu'est-ce que tu là ton ka lokola mobile kaka le mutakoki ko kanga te moi ça ta kangi fa limbisa non soit ça motema ko limbisa limbisa de pena motema ko limbisa te aza libre ya koboya na libala quelque chose mbongo no bimisa qui ko perdre mbongo na et puis boboti déjà moi so boboti moi là le mariage est consommé le mariage est consommé ba so mbongo à libala est-ce que tala bela mbongo bimisa ki OK le so moi si so bimisa ba papa to revoir non s'il vous plaît tout tikana ba makambo ze ki to côté ko pesa coquette ça passe un artiste comme coquette ça n'a pas talent belé bongo makambo na réseaux sociaux pour humiliation à bout pourquoi tout ça non ça fait très mal et puis na bébé na maboko ça fait très mal et qui to côté papa quel que soit ba valeur on est surtout pour sa coquette na télévision nengo yoko loba quel que soit nyonso yoko loba oui tu accepter en mais au-delà de tout ça il y a humiliation il faut revoir tout ça. Il faut vraiment qu'on cesse la makambo. Il faut qu'on cesse la makambo. Moi, je suis dans la kimia, moi, je suis dans la l'aise. Toi, moi, je suis dans la valeur, je peux payer valeur. C'est pas que moi, je suis dans la valeur, je suis dans la maman. Non, et qui est côté. Si on tente de traiter coquette la télévision, va traiter de tout. Ndumba et moi, là, mon bali moussous. Beauté image à kanga coquette ma message le beauté image à bignon so na yebi en côté ayebi na côté parce qu'ils ont la bateau balinga ka été et dans la diablos au bazan na réseaux sociaux wala ba diablos penza ko o ngala benga ba mitema mabe o likam so ba yoki bo ils le quoi likam na bangoti ba lati ngo pene ba bi pato sasa e penza ko o mo le ko na bo pesa pa ba tinyo so wala et qui to côté ça va être matière moko boy non na sépélité na sépélité vraiment tout dans le respect belé et pas non beauté image en tant que beau frère na biso mais yo peut ça biso respect pour eux ils ça la ma ba réseaux sociaux bi makabeza respecter ils ont manque à respect pour la coquette ça et elle mérite pas ça coquette ne mérite pas tout ça azo mériter ba biloko nyon sauter parce que moi si a valeur alors moi si vraiment il y a valeur coquette et moi ça valeur alors mériter ben junior sauter mériter ben si tonio sauter daki bon moto non dinaki normalité non ba ko c'est la qui non makambo ouais ça était bon ce ko exemple que moi si moko ba na ba preuve pe ayo beauté imagine en kati tu vois ça fait très mal c'est pas bon vraiment en tout cas il faut qu'on revoie voilà la famille vraiment il y a un cas qui vraiment pour expliquer toi qui m'a koloba parce qu'ils ont batébélé puis 8 ans dans l'émission là et après la batébélé vas-y na peut être en dans émission là té oh beauté image moi vraiment avec éclaircir ba makambo nyonso à éclaircir tout andimina ye kabimana la fille mais la fille mo comme ta séduire ye la fille a ça qui tout dans des numéro là ye tant qu'on a ka beauté image donc à expliquer nyonso tant que mobali akweyaki nde bakome ko bimana petala kaka kokata sana Kinshasa ye azana poto bakome ko bimana ye mais la fille a ça qui tout koketa ye ba beauté image aboyaki metala kaka ye yaki pa na filmer asali tout ba luka kokete ba tinda ba message ba ne ko tinda ba belle vidéo wana asali ngo nyoso ka pona ko suisa nani ko kokete mutema po ya azana posa ba vanda la beauté image tala niveau les bateaux par réseaux sociaux ba balusi ya bomba bakisi ya bomba amateur ba bakisi likolo na bandeko eza passe
lisola muninga elengi na kobeta ya bino banani bayebi ebino eza kobomba na ndako na bino mais bato tala niveau bobetaka yango vraiment eza pasi ya pasi mpe mawa bandeko na ngai mais na nyonso wana koketi izala kaka mayele ezala mwasi ya losambo surtout ezala pa mwasi ya losambo parce que bitumba eza makasi bitumba ya makasi libala ezala moka na baproblème libala ezalaka na bakomba soki libala mino eza na bakomba te seke ya libala te libala malamu ndefu bakomba eza na bakomba wana ntango kolonga yango nde obike wi nazalaki vraiment victorieuse soki ozwino bakomba na libala te en tout cas je sais pas donc eza bakomba ozozwa eza bien eza po ekoliso lisusu nayebi ke ozalaka deya femme forte ezala toujours femme forte kodivorce na yo te tala avenir ya mwana na yo bokola mwana na yo mobali nasengi yo pardon limbisa ye mais papa beauté image yo plutôt plus conseil pardon kozongela te. Ok la famille na tiki bino, on se retrouve à la prochaine vidéo. Bisous bisous.